Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Dans votre nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngana mukolo lelo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo mama Bijou d'or na sepeli na salela bino kaka video oyo parce que communauté na biso tozanga ka makambo te. Kolala kolamuka makambo ebimaka kaka ngana salaki au moins 2-3 jours. Nakota na ba réseaux sociaux te parce que nazaki nazana makambo ebele ya kosala. Lelo na koti kaka boye na ye kotala dossier oyo ya notre pasteur, notre prophète na kombo ya Denile se eza kosila te. Ekei ezongi tozoyeba lisusu te au juste soki ezali nini. Nga mama Bijou d'or na kobanda kaka kolobaki notre prophète na kombo ya Denile se ayebi mingi. Sikoyo koyeba na ye mingi wana ezo salake adekonaka na ba émission. Aya kosala ba émission ya kotanga kombo ya baninga na ye ba pasteur ya koya konuire ba vie na bango. Koyeba mingi elingi koloba teke soki oyebi mingi il faut obimisaka ngona miso bato bamonaka ke yo ozali danger. Na mokilo ndenge tokomi boye malamu kutu sepela batu bamona yo oza yuma batu bamona yo oza mayele te mais quelque part oza mayele ndenge nalobaka moto nyonso tuso kokutani na video nanga oyo tamsuza pona mbala liboso o découvrir mama Bijou s'abonner fina croche na notification pona biloko tuna banda kotia ekomilaka yo na facilité nyonso. Mama Bijou asalaka ba émission ebele, mama Bijou asalaka ba publicité, nazo sala promotion ya auberge na biso o eza na matonge na Irebu A37. Soko lingi na yo kende congé na Kine. Adresse ezalaka nango kaka moko, contacter mama Bijou na numéro oyo komona wana na suka, numéro na ngai yango wana. Benga ngai osala réservation ya place na yo. Ya kolala ba appartement na biso ba chambre na biso to bandi yango à partir ya $15 seulement soko kofuta na Congo soko kofuta na Europe kofuta ngo na euro ezali na 15 € par jour kokende te zala wana tina suka otala ba publicité na biso benga biso osala réservation ya place na yo ya kolala okozala jamais d'ici tozala ba chambre simple tozala ba appartement ou eza chambre salon cuisine toza pe na ba appartement ou ezali 2 chambres salon cuisine benga mama Bijou parce que biso tozala toujours plein sala réservation na yo mois avant okozala jamais d'ici mama Bijou lobi ezala bandeko mususu pe basala ke wi akokende lelo abengi soko za na ope na chance mutu abimi okozwa na yo place benga ngai sala réservation na yo ya place na yo ya kolala okozala jamais d'ici. Nazongeli dossier o mama Bijou ayeli na ye kaka pona kopesa ba bone na nga mwa conseil muke koyeba mingi oyo etindaka bato mingi ta mususu na buzoba. Notre prophète na kombo ya Denis Lese biso nyonso totala makambo oyo notre prophète asalaka. Notre prophète musala na ye koya ko dénoncer makambo surtout ya ba pasteur. Émission moko ezapeka na kati ya Bidor TV. Notre pasteur alobi pasteur moko boyanguya ya munene abengaki a initié na misala na bango. Notre pasteur aboyi pasteur wana ya nguya abengisaka ye na église na ye. Notre Denis Lese alobi
bamabonza oyo eyaka wana oyo bapesaka chaque fois na baeglise wana ezalaka nango nde paster wana atekaka na ye biloko ya mabe. Donc abombana na nsima ya kipaster na ye. Exemple moko mama Bijou alingi apesa soki makambo oyo notre pasteur notre prophète na kombo ya Denis Lese alobaka mingi nyonso tu ezalaka ya solo. Donc bandeko nanga bomoni te ke pasteur wana ya nguya oyo abengisaka Denis Lese oyo aproposaka ye ke nazopesa o soki biloko nini notre Denis Lese aboya soki penza likambo oyo ezali ya solo bomoni te ke pasteur wana ya nguya ako reconnaître émission oyo akoyeba ke Denis Lese alobeli ye. Wana eza exemple ya liboso. Video moko pezaka na kati ya Bidor TV awa. Notre pasteur, notre prophète na kombo ya Denis Lese alobi. Prophète moko boye lisusu ya nguya. Azalaki na mwasi na ye abandaki kosala na société moko kombo nango Songolo Pakala. Abandaki kovanda soki na ma campagne. Azalaki na mwasi nani pasteur wana. Azalaka soki ta msusu alingi bimana mwasi na ye comme mwasi na mobali. Notre pasteur wana ya nguya abongwamaka soki likaku. Bazalaki na mwasi babotaki te mwasi akima libala mwasi aza na poto. Notre pasteur Denis Lese akedeke tina ndako wana mwasi ya pasteur wana bengisaka ye. Notre Denis Lese abenga ba société eya na ndako ya bato etia banini oyo ba caméra. Bandeko nanga boza bato mayele bozo landa ngai. Pasteur wana bala mwasi na ye. Yo ya yo kutu tali yo te. Babengi yo koti na ndako ya bato tie ba caméra tala ba risque. Notre Denis Lese azwaka. Et puis lisusu soki likambo wana ezali ya solo. Bomoni te ke na pasteur wana ya nguya ako reconnaître likambo wana facile. Akotala ngai nakomaka soki likaku. Ngai na bandaki kosala soki nasalaka na kompagnie oyo Denis Lese atangi. Ngai mwasi na nga kima ngai mukolaki akimanga pona makambo boye lelo aza na poto. Ok. Bisolo oyo émission oyo Denis Lese alobeli ngai. Eza facile. Pona mutu ayebaki oza koloba na ye. Notre Denis Lese abet aloba lisusu. Sœur Marie Misambo abotana. Mosali ya Nzambe moko boye soki na limite soki place nini boye. To alobaka abwakaka ba mabanga moko boye. To soki abwaki yango en tout cas mutu ifo oyebake balo Denis Lese alobi na yo. Entourage na yo o bayebi yo. Il faut bayebake likambo o Denis Lese alobi ezali ya mutu entel. Bandeko na ngai. Atutisaka baninga mingi mabako. Bamondi na bango oyo bakendeke. Soki d'abord bapropose yo eloko. Oki yo boy oliokanga munoko bimi obandi kosala bango ba chantage. Bato bamondi wana bazalaka na ba bolingo moko boy. Na misu na biso boy baosala neti babendanaka. Mais tango bakotaka na katikati ya bamondi na bango. Donc bamondi wana ezalaka ke otumoli oyo otumoli pe oyo. Yo kasi ba pasteur wana nyonso to Denis Lese akritiaka bango wana bazaka bazoba. Bazalaka bazoba te basalelaka ki sagesse. Notre Denis Lese ayebi trop. Avanda azala na tango ya Mobutu. Azala na tango ya Kabila. Notre Denis Lese kaka ye muto ya ko anose koyebisa kubimisa batu. Ba pasteur o baliaka mbongo ya Kabila. Kabila o azali ex président na biso na kati ya Congo. Donc Denis Lese abimbisaka makambo ebele. Koyeba na ye mingi wana ule ezala pona ye me ayaka kwa
kobimisa ba vie ya ba pasteur en public oyo ke azata mususu na droite parce que eza ba vie na bango. Mais notre Denis Lesa yaka kosala yango. Notre Denis Lesa lisusu alobaki ye abanga na ye makambo te, ye po na ye ezali otie ye atie. Otie libaya ye aye kotie la bino nini oyo, akotie la bino libende. Notre Denis Lesa oti kosala video na kotie la bino ngo kala mingi te babone nanga. Notre Denis Lesa alobi ki akomi kotambola na bandako par-ci par-là kolala. Donc aza kobanga pona akomi menacé. Vie na ye komi en danger. Siko moya kotia libaya na kotia libende eza lisusu te. Parce que trop c'est trop. Bino moko ba abonné na ngai. Makambo euti kokwelela bino moko boyoki bino moko boyebi. Makambo oyo euti kokwelela biso ya minene oyo. Notre pasteur na kombo ya pasteur Marcelo auti kopungisa mwasi na ye. Ba propos oyo notre Denis Lesa alobaki pona makambo etali. Mowe pona makambo etali. Notre pasteur na kombo ya pasteur Marcelo. Est-ce que c'est normal pour Denis Lesa a signé vraiment? Pas jusque là qu'on signe en l'équipe. Na likambu oyo nga mama bijudo na koki kolobake Denis Lesa sengaki pardon balobi oui pardon ce muta sengi pardon toza bato nani surtout na pasteur Nzambe kuta limbisaka biso tosalaka mabe ebele mais Nzambe alimbisaka biso kaka. Pasteur na biso Marcelo andimaki pardon na ye mais balobi ke pasteur Marcelo atikali konzima pardon wana te que notre Denis Lesa aza toujours menacé ba soda bato bazokoya koluka ye. Ngai mama bijou na koyi koloba oui comme pe koki kozala notre pasteur na koba pasteur Marcelo te ta musupe kokoza la famille à mwasi na ye parce que notre Denis Lesa a chubaki mitema na bango. Lelo notre Denis Lesa a komi kolobaka komi na insécurité, a komi ko changer bandako. Alobaka abanga kate mais abangi parce que aza mutu. Kotia vie na en danger. Bato bakoma koboma na ba poison ba otindela mutu abeti o masasi. Pona kaka kwa ko étaler ba vie ya ba collègue na ye. Na ba émission au sala weta musu pona bozwa ba vie ebele mais obebisi réputation ya mutu. Obebisi au nuire ba vie ya bato. Notre Denis Lesa bato bakende ko confier ye ba makambo. Est-ce que bato bakozala lisusu na courage akende ko confier ka ye ba makambo parce que ya yaka kobimisa. Et ça li pasi mingi azali notre pasteur, aza notre frère, tolingaka ye mingi, conseil nga mama bijudo na kopesa ke altika alembese obalobaka. Muta ko juger biso eza kaka Nzambe. Ba pasteur oya yaka ko annoncer bango ke bandoki banani boye. Misala o bango basalaka. Notre Denis Lesa ayebaka yango ndenge nini. Ba place nyonso to bango bakotaka notre Denis Lesa ayebaka yango ndenge nini. Ça reste à vérifier. Mais notre Denis Lesa atika parce que si a commis mal vie.
akozala na mutu moko te akokonfie lisusu makambo baninga na ye bakolinga ye lisusu te parce que ndenge ayaka kolobaloba makambo wana eza ya baplace mosusu alakisaka mpenzaki ayebi trop. Lelo ezali ya mutu boye elobi akotake mutu boye lelo ezali ya mutu boye elobi akoatake mutu boye makambo ezalaki ta mosusu ya notre sœur a aussi kotika biso mais ye abimisi lisusu makambo ba pasteur wana akomaka makaku soki azosala boye koyeba mingi elingi koloba te ke ifo zanga contrôle bapoliticien bayebaka trop balobaka mokie. Un vrai politicien alobaka mingi te bapoliticien wana bayebi mingi omona mingi surtout ezala na bagénéraux bazala balobaka te makambo eleka na mutu avanda bazotala boye aloba te ayebi trop. Koyeba mingi elingi koloba te ke ifo yaka kolobaka makambo oyo yebi mingi mutu ayebi mingi bazala ezala soko tali kaka yebo oyo sentir ke mutu ayebi mingi batu bayebi mingi bazalaka na ba maîtrise biso tozalaka na ba papa na biso bazalaka ba politicien. Notre papa il parlait pas beaucoup azala vandi bazotala mokili kaka boye batu lokola ba prophète boza batu ifo bobomba ba secret ya batu lokola ba médecin babombaka ba secret ya ba maladie na bango ndenge moko lisusu nini ba prophète ba médecin eza mosala moko ke il faut ndenge basango ba abe bazalaka prophète mutu akobanga kutu koya ta mosusu epa na yo na église na yo mpona osalela ya ta nani otalela ya ta vi na ye koyeba mingi ya Denis Lese ezokotinda ye na mabe donc notre Denis Lese on dirait ayokaka mwasi na ye ndako te parce que makambo oyo asalaka mwana mama moko te mwasi moko te koyi kolingaki mobali na ye ozalaka toujours kana ba conflit na ba camarade na yo oyo aye alobi boye aye atieli libaya oyo aye alobi boye aye atieli libaya ekomi trop babone na ngai mama bijo alobi koyeba mingi elingi koloba te qu'il faut ozalaka mutu abilobela notre Denis Lese ayebi mingi mais il fallait azala na maîtrise koyeba mingi wana bavi ya bapaster ayaka kolobaka mikolo nyonso tu awa donc kobimisaka kaka bavi ya bapaster kocubaka bango kaka donc aza na sa asimba partout sikoyo na place yo simbi partout esika mabe koya bakoyeba te nani yango asali yo mabe eza na bato mosusu kutu bakoki kosala yo mabe baprofite na likambo oyo ta mosusu pesa yango notre pasteur Marcelo te parce que Denis Lese asengaki ye pardon mokili bobimba emonaki bakeye epai soki mama Denise abengaki soki abeda shu bokoyoka yango awa ke avandisa bango ebimi na réseaux sociaux lisusu ndenge nini bamikonzi wana balingaka na bango boye te bamikonzi oyo bazalingaka ke wi ata eidaka yo ayoka ngo na mato ya motu te donc natikeli bino bolanda bavideo oyo ntina suka mama bijo alobi toyebaka mingi me na milie tobimaka na biso bazoba toyebaka mingi me na milie tobimaka na biso bayuma yanke akomaka na ye yuma na milie yuma pe akomaka na ye pe yanke kaka kozala na yo kozala danger elingi koloba teke yo nde mutu osukisi ba danger osalaka na yo mabe mais ezala mutu mosusu okosala ye mabe
et puis alapisi yo lapi eza na mutu mosusu osala ye babe okanisa yo atika yo abeta yo kara nzoka abeta yo kara te azelaka kaka occasion moko mokolo kozwa yo azelaka kaka baboma to kura ekatana ya bamba yo libanga azelaka mutu mosusu atake yo to mosusu mutu mosusu atake yo na ndenge ya malembe ye siko enchaîné yo yango tosalaka babe te parce que bato combien oyo notre prophète alelisa bango ablessa bango bato combien neti ngai boye pardon ya notre prophète na kombo ya Denis Lese nayokaki na ngango mais wana sikoyo ya arrangé kaka notre pasteur na kombo ya Marcelo et arrangé kaka ba famille ya notre sœur na kombo ya Blanche et arrangé bango parce que ba lobby pardon nyonso tout te bandimarango tozalaka na ba limite ya osalaka bato mabe eza te ke lelo na osala o mabe po alobi na osengo pardon non osala mabe mokolo mosusu oyo okutana ne osengaka pardon ye mpenza esika motu mosusu mpenza aboyi na ye pardon na yo en tout cas vraiment parce que nga nayebi ke bavideo ezali so efamille wana balobi bamema mpenza notre prophète mosika baokende na ye mpenza mosika soki mpe nani notre pasteur Marcelo alobi ke atika te aokende na ye mosika omweki kaka nzambe ndenge ka toyokaka ndenge biso sotu toyebi ke donc pardon so moto asengi pardon il faut kaka kolimbisa parce que nzambe alimbisaka biso mais nauti koloba na bino na bi ya koblesse motu na koblesse bato ekeseni abandaki yango nanu notre sœur la Blanche akoti na mabele te nga nalingaka notre prophète makasi mais tolingaka bato te kaka mpona koencourageaka bango le mal notre Denis Lese notre prophète donc soki un jour okoyokaka video na ngai nga mama Bijou nalinga ko makasi parce que ba profession pesi surtout pona pasteur moko ya nguya akokufa tomoni pasteur baruti akufi mwasi ya mosali na nzambe boko boye ya nguya akokufa tomoni mama na biso akufi ba prophète na oyo banani ba nini ba prophétie na yo oyo lobaka esalamaka sukaka ata na ba prophétie be kokota na banini ya bato akende kosala bebele oyo akende kosala boye oui akendeki déjà akendeki kokatisa libumu akendeki kosala boye ntango yo ozoloba bongo moninga na yo pasteur ezokoswaye famille ya mama na biso baza koyoka pasi parce que ata bamédecin bakoki kobimisa likambo bauti kosala notre sœur te parce que eza secret médical nyonso to na biso toza koimagine na biso parce que moto azalaki na hôpital yango mpe azalaki te tozwa mayele ofingaka na yo bato osalaka na yo bato mabe bato babetaka okara me babosanaka yango te ofingaka na yo bato osalaka na yo mabe bato bakipaka te baza bazoba te eza na mosusu oyo kofinga ye eza na mosusu oyo okoblesse ye ya kotika yo te yango wana malamu tolukaka kaka tosalaka malamu parce que moto akosala yo mabe na mokili oyo akosukisa yo akozala pe kaka et puis il faut kotikaka batémoignage ya malamu surtout mpona bana na biso notre Denis Lese alobi bana na ye bakomi mal à l'aise nazotiela bino nyonso to bozotala en tout cas tozwa mayele soki okutani na video na ngai kotia nango commentaire ya mabe te
koloba na n'importe quoi te mama bijou apesa na ye kaka conseil Denis Lesi aza mpona biso nyonso notre pasteur Marcelo aza mpona biso nyonso biso toza na parti pris te tozoloba kaka ke notre Denis Lesi abongisa akita parce que ba oyo ya blessaka wana baza pe kaka bato akita tozopesa ye conseil atika kolanda ba vie privée ya bato asala mosala na ye oyo nzambe atinda ye soki alingi babese aza na ba modele ebele akoki kosala babese me akokritaka moto akende na ndako ya nganga moto asalaki boye moto azongisaki boye non. On n'a pas besoin de ça parce que lisumu ya moto etali kaka ye na nzambe na ye parce que nga lelo so nakei na église nakoti lelo lobi 3 fois na otalaka ba acte o pasteur yango abanda kosala so namoni mabe na kokima bandimi na bango bakimaka te pourquoi so bakangaka bango na bakisi mpo baza faible biso so tokota na baeglise pasteur azoloba na opupo na saki bimisa mbongo lobi na yaki lisusu te. En tout cas, vraiment, Mama Bijou na lobby, partager vidéo, ou tia commentaire, na ndenga malamu, tomi kananu ko soutenir notre Denis Lesi, atika, eloko oye komeli, epesa ye mayele, ke atika na ye, aslanda vi na ye, alanda musala na ye, ya kinzambe, atala église na ye, bana na ye, asala vi na ye normal ndenge batu nyonso soka lingi kutu asala ba video ya asala ba video na ye ndenge azosala ba prophétie to bandaka kolanda ye makambo ebele ezali ya koloba eza ba pasteur musupe balobaki mpona makambo etali mwasi ya pasteur na biso ndenge auti kokufa mais batikala ye koloba na modèle oyo notre pasteur alobi te notre prophète Denis Lesi alobi te yo limbisi mutu na yo fingi mutu to senga mutu ngo pardon akoyepi koloba limbiso make abomi ata na ba poison pourquoi kolinga otia vie na danger boy to sunga notre pasteur notre Denis Lesi ki makambo oyo ekomi oyo azongela ngo lisusu te parce que nous on n'a pas besoin de ça to lingi na biso ngo lisusu te parce qu'après tout ba pasteur wana pe bazala pe na bato pe ba lingaka bango o ba yokaka pe pasi basa pe ba papa pe ya bato na be na bango etali pe ka bango na nzambe parce que soki pe Denis Lesi ba pesi pe ba mabanga ba lobi zo ba mabanga oyo bamba ba pasteur wana tamsu na mabebo tamsu pe okoko pe ko bamba pe bango pe ba mabanga te parce qu'il y a pas na ba makambu na oyo asalaka me baninga na ye batelemelaka ye te baninga na ye jamais bayaka kosalelaka ba émission donc totika ko encourager les mal en tout cas nalingi bino mingi nasi vraiment conseil à Mama Bijou de ekomi bo partager vidéo au massivement j'aime na yo commentaire na yo eko salanga bien Mama Bijou lobinga na pesa na kaka conseil donc vraiment bozongo na ndenge ya malamu parce que bango nyonso tu mibale baza ba frère baza basali na nzambe oyo Mama Bijou aza na problème ata na mon côté donc toza kaka kolinga kaka kosoutenir esika eza faible to soutenir esika ya koya kopesa conseil toye kopesa conseil biso tofingaka te biso tojijaka te parce que biso tozali basantu te jugement moto akojuge biso eza kaka nzambe botala ba video Mama Bijou doratie boza bato mayele eloko kozwa ya malamu ezali ozwi o pe monique eza yango ya mabe eza nango na tina te en tout cas au sauter donc bozala wana botala ba publicité na biso eza na suka d'abord na hôtel bino ba émission o nazwi ya bandeko na ngai o batie na sepelika na ya kotia yango na kati ya chaîne nanga pona ba abonné nanga bazalaka toujours na information et puis otali yango soki ba vidéo wana esili ba publicité na biso ya auberge na biso o eza na matonge na Irebu A37 eza wana binga Mama Bijou osala réservation na yo Mama Bijou alobi yazwaka na mbongo ata a compte ata na ba tranche donc osali réservation kosala réservation ezali kokanga place na ona mwa ndambo ya mbongo ata muke Mama Bijou azwaka na ye Mama Bijou azalaka vraiment compliqué te ba prix totie wana
benga mama bijou bosolola soki ozata na ndambo moke wana mama bijou azwaka mama bijou asololaka bien yango toujours toza na baclia parce que biso tosololaka bien donc nalingi bino mingi natieli bino ba video ya notre ba collègue na ngai o basali pona ko la kisakaka ke notre pasteur notre prophète na kombo ya Denis Lessé donc mabe koti mabe koti a commis na insécurité donc esali pasi bolanda merci abatoso bayebi alors que tomona lo lenge oyo pasteur Marcelo biso to ngata to lo batoko tsana ba image na bango mais tozolo ba non mo mukie tomona lo lenge oyo lelo biso so ba congolais to yebi pasteur Marcelo oyo auti kokufela mwasi na lo baki que a pardonné ki Denis Lessé tomona ki na ba image biso tozaka koloba oyo bango moko baza koloba tomoni ba image alobi na pardonné ye makambo esili parce que azolela na mwasi ne sengela lela mwasi ti totikana no kimia ekota kasi ko RDC tozanga makambo te tovandi tolandi na bilili tomoni makambo ndenge leki toyoki ndenge nini na bilili na réseaux sociaux ndenge la police baza kolukisa Denis Lessé biso totuni motuna kasi avant que totuna mituna tolobaka tolanda na ba image ye moko Denis Lessé ndenge azali koloba na kati ya image intervention rapide va quitter le grand scène à Rose avec des autres baye nanda ngai bana traumatisé ma côté ba chambre ba désordre ba qui va salonner sur la cosa j'ai fait quoi j'avais un problème avec le prophète le pasteur Marcelo toyokani tukutani ngana ye pasteur Ken tukutani na bato nyonso tosololi pendant 4 heures du temps qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait je me suis incliné na kititi na niveau na okitate na c'est le pardon bato liboso o bayaki bazali batu ya ba service spéciaux bayaki na ndako naza torturé chaque jour na commis de maison en maison je peux pas faire comme ça président de la République maman Denise vous êtes là pour le peuple congolais pour nous tous à nous protéger nous et nos enfants je n'ai tué personne naza rebelleté na soutenir le président de la République na soutenir le couple présidentiel na biso na soutenir la bango motuma oya ko se atali comme moko to ko Denis Lessé a parlé na yoki ba tenir sur la commission en salle de l'on est à tuer na combat Denis Lessé on m'insulte tous les jours j'ai na calé mon thème qu'est-ce que je fais qu'est-ce que mes enfants ont fait ni convocation ni le côté car l'autre sous tambola kaka mandat d'amener ma vie des recherches j'ai droit à la vie j'ai droit qu'est-ce que je fais oui ça va et là on est dans la salle où nous avons mérité le roi batakabulu ala sobe na ndako so mutasali o mabe yo yeba ndenge siko bato tokozongisa bato akagula ngo banani wana bato akagulo bayaka kawana yango tozotuna tozoloba toloba toujours likambo ya justice ya mboka soki déjà pasteur Marcelo alobaki ke namoni ndeko akomi Marcelo abeti 12 abeta 12 ndeni bango baza bata nzambi tozobe ya makambo ya bongo soki déjà ça lobi apesi pardon ya limbisi siko muto alimbisi pourquoi kokoma na makambo wana est-ce que zakaka likambo yango biso tozaka kotuna totunika mutuna est-ce que batindelaki Denis Lessé invitation à Keite ya lobike même invitation batindate totunika la question lisusu aboyaki kokende ou comment pour bato baya koluka ye ndenge selon ba dire na ye ndenge bapandi ndenge basali na RDC tolobi tozana makambo ebele mama wana zolela alobike justice Marcelo Tunasi ngai na mama Blanche na mesana kotumola ye chaque tongo soki azomela tina ye na boto ya tas na kati molipa asilika kaka kosilika wana ça me fait du bien plaisir c'est ça même bolingo ayeba kite que les purs arrivent et puis si passe ya solo. Des fois les gens qui perdent leur femme je me dis ils vivent comment. Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici.
à ma gauche, chaque matin, est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand il mange. Et c'est qu'il s'en va. Et si elle ne part pas, nous tombons la nane. Chaque fois qu'on est à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Les gens. Pasteur Marcelo disait toujours, moi je ne crois pas à ces prophètes-là. Je ne crois pas à ces prophètes-là. Quel prophète? Tu il y a un problème, na prophète moko songolo pakala. Il y a des ni abibengaka prophète. Oh, est-ce que problème ango ebandaki kala to ebandikaka na matanga awa. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Ce qui olandi ba maté ya ba prédication mingi ya pasteur Tunasi ye alobaka mingi sur physique, hein? Alobaka mingi makambu ya physique kaka ye formé moi si face à la boy, moi si face à la boy. Kutunde ko moi si oyope a remarqué ango alobi. Prédication à pasteur Marcelo toujours basée sur le physique. Toujours à critiquer les femmes. Laissez vos cheveux naturels. Et il y a même des gens qui ont fait des challenges. La prédication. Laissez vos cheveux naturels. Toujours à porter des perruques. Sa prédication, c'est toujours basé sur le physique. Qui aime trop manger perdra sa taille. Amen. Imagine, ton mari est beau. Yozo beba. Oh beba. On ne m'a pas fait. Non, l'ando. Non, l'ando. Lorsque tu accouches, ma soeur, veille à ne pas perdre un ventre plat. Amen. Cherche les mamans là qui aident les femmes à retrouver les ventres plats. Parce que tout le monde osali après chaque mingi physique. Est-ce que yangonde et ça qui que maman a kende kosala BBL pour asala toujours très bien physiquement ton nini. Est-ce que Nzambe atalaka beauté intérieure to beauté extérieure? Shikoyo to yebite et peut simbilinga bilinga yango wana. Alors lokola mama alinga ikozana beauté extérieure makasi pour peut-être papa alinga kayango et kendaki kuna et tourner mal. Yango ya deni kaka ya deni te batu ebele baleka na etandoike babanda koloba mais et comme si ya deni en danger ya deni akomi terantela pona nini akomi terantela et pesi pasi polo kola maman akendaki kosala BBL il paraît mon opération ya muke kaka. Et si là qui mais elle ne se réveillait pas encore tel qu'avait dit le pasteur et puis si bilinga bilinga toko solon kana émission ya lelo. Est-ce que vous avez remarqué ce que nous on a remarqué? Yemoka loba ki ango de bandeli. Avez-vous déjà perdu quelqu'un qui vous est trop cher? Imaginez ndenge tone ko sakana mama mutuna mutebe ndenga sakana kana mama so bazana chambre bango mbale sikoyo azate lokola nzembo obayemba olali obwaka loboko boyo utenda mobali okutenda mwasi sikoyo ekoma obwaka loboto boye mbeto na mbeto obwaka loboko boye dra na dra. Vous imaginez la peine que oyo mosal nanzambe azo subir. Est-ce que yango etali ke ye akomandengo wana pasteur Tunasi otoyebie azarabongo un homme élégant, très beau, kolata, mais en public ye muto alula pe réseaux sociaux mais photo wana et pesi batu mutu ko soit kutu mutu na ye o azalaka na ye makoso pasteur ivoirien à Léli. Ce matin en me réveillant, j'ai reçu ces photos venant de l'une de mes filles spirituelles qui m'a dit en pleurant, papa, prions pour le pasteur Marcelo. Et quand je suis tombé sur ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des gens ont pleuré. Le pasteur Marcelo a enterré sa femme. Et des gens sont passés à autre chose. Certains, dans sa douleur, se sont permis de pouvoir salir l'image de sa personne et de son épouse.
makambo oyo epesi mutu kosua. Qu'est-ce qui se passe au juste entre le pasteur Denis Lessi et le prophète Denis Lessi et le pasteur Tunasi? Est-ce que conflit oyo réellement et banda kala to e bandi kaka na dese ya regretter Maman Blanche pour epesi mutu kosua? Est-ce que tout le monde qui peut na etandoike ya Denis Aleka qui asenga qui pardon balimbisiye to balimbisiye te po epesi ngai mutu kosua? Yoka Churambomba a expliqué qu'est-ce qui se passe entre Bango Mbale Basengala qui pardon to Basengala qui pardon te to korobelo pe ka na émission ya lelo bakutani mutakutisi bango Maman Denise. Au fait Marcelo nazo ba makambo yebi ke sona lo makambo sike na yoki ya source o yebi ke na lo source Marcelo na butu na mo atindela ki Maman Denise message kenga na ko souffrir de Lessi na ko moni se passe na mokilo ya ko mona. Tant que Maman Denise a déjà tard à l'année. Tant Maman Denise a mouki, n'a pas message Joanna. Oh, mais comment vous pouvez continuer un message sans même vous comment bonsoir avec arrogance comme ça? N'a la vie si Mobali laé. Mobali mais pourquoi ils ont commencé à niveau? Dans ce cas, bon benga bango va solo là. N'a pas benga qui abenda chou. Le rôle abenda chou va proche ya Maman Denise Nakero. Ma benga abenda chou bengi ne Marcelo abima qui aye. Bakutana Denis Lessi pendant 4 heures du temps. Marcelo a fini Denis Lessi na niveau moko pendant 1 heure du temps ya fingaye. Okufa pauvre soko landi makamolo nacho na bobi mwasi na ngai etali yo na nini na kende to sali bibi yo na kati na problème nini ozo kota ngo pourquoi soko lingo koma na mbongo landa biso na Francis Tatu na ba passer bela tanga ki wana. Alerte ya Denis to ebie mutu ya makasi ya lobaka oye aye oche ache epesi mbilinga ya Denis aleli vina ngai ekomi en danger pona nini pona kaka alobaki makambu ya mama Marcelo alobaki makambu ya mama na biso Tunasi Blanche azo kokali susute kolala na ndaku moko. Heureusement asomba mois 2 mois 3 mapangu sinote ya Denis alinge kosuka abtugebiti. Est-ce que tokologota ebembe ya Denis dans le rue de Kinshasa tondenge nini ya Denis aleli naza vraiment inquiété. Des gens cagoulés en tenue police dans camion d'intervention rapide va quitter le grand scène en Marose avec des autres. Traumatisé ma côté de la chambre, des ordres, j'ai fait quoi? J'avais un problème avec le prophète, le pasteur Marcelo. Toyokani, Tokutani, Nanaye, pasteur Ken, Tokutani, Nabatrios. Tout soumis pendant 4 ans du temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je me suis incliné. Na kititi na niveau na okitade. Na c'est pardon. Batali Bosso, O Bayaki, Bazaï Batu. Il y a des services spéciaux qui n'ont pas. Et na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda bota la appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino
appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement. Ozui chambre na yo ya kolala ya bien. Ce qui peut koya ko umela koleka ba 3 mois chambre na $15 tozora ngo kaka na $10 balobi ya boye bozu wa pisoki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 Mama Bijou lobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosali bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala. Mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado yo oza na wana poto contacte Mama Bijou na numéro wana